les belles dames, comme vous savez, vous allez abonner, puis vous cliquez sur la cloche pour voir ma vidéo nyonso yasika. Merci. Chocolat, la photo ici, il faut vraiment que le chocolat bien. Vous allez circuler. La pied se nettoyer très bien. Donc, moi, je vais vous dire que se nettoyer bien si coyo. Et comme on dit sur une carte, donc comme il est propre. Donc voilà, après qu'on nettoie un bis dans biseau, tu nettoies vraiment bien, comme bon nous temps on nettoie un bis. Donc tout côté mais tout nettoyer parce que mais tout ça le corps mon bazei mon corps bomba dans la carte un bis. So ça me to linga biseau, et biseau ça na bazei biseau ça na bodo, biseau tira pied bomba na ming na mutu nango, bomba ma ming mon na bazei. Ça le corps bazei mon na mutu de faut vraiment qu'on nettoie bien. Et donc aussi si qu'on nettoyer, la côté vinaigre, vinaigre nanga ozali ya pembe, donc c'est comme ça. Il y a un de quoi kocha na bis nanga. Pour na bazei wana les sous avant qu'il n'ait épicant. Donc tu vinaigre comme bon wana et na koya après nazo mélanger pour na vinaigre wana écota partout dans la sangi si bien ici. Ok, après la chef pour maïs pour donc la vinaigre wana. La chimay et la boaki. La chonko de maïs là. Et na make sure que mai nanga nyonso elongwe na mbisi pourtant dans la saison nango mbisi nanga ekota mungwa quoi parce que so mai ça etikali belé na mbisi okomona ke mbisi na yo comme soupe donc mai nyonso ezande na assaisonnement mais mbisi ezana assaisonnement te so on pense ça mbeli nanga pour nazocha moi mino tocha minu belité pour tout ça la mbisi nso besoin de tocha mwanzela pour la mbisi na biso ekota assaisonnement. Donc tous allez na oignon, donc oignon na biso to ça la poussière quand on kalinga mbisi ngo ça la mingi oignon ya poussière et tout ça la black pepper comme boyebi black pepper et tout ça peut na pour ça kozala na citron. Moussous batiaka vinaigre, mais moi je préfère que la sokoli mbisi dans la vinaigre et na tine de citron. Donc on a citron et nazali awa nazali na muscade. Donc muscade na biso poussière et tout ça na mungwa et tout ça na jimbo na biso, vous allez jimbo il y a poisson. Beaucoup ça la pata jimbo ba dessina soso. Problème est maintenant dans la jimbo ou ba dessina poisson. Et tout ça peut na ginger na biso, donc ginger na ail. Donc tout ça nango, boy bien on pèse ma favorite, on peut te retirer. Donc voilà, mbisi na biso et en gros j'ai nettoyé en gros très bien pour na kobanda assaisonnement na biso to rotia tangawizi na biso na ail to na oya fresh ou ko tena na oya fresh ça na problème te. Donc na tie tangawizi na ail et awa nazali na ba épices na ya vert na nika na tiaki na congélateur. Puis ça vient, je pense que ça pellicule vert, et ça un céleri, et ça ndembi. Si je me trompe pas, oui, et ça céleri ndembi, je pense, oui. Dans la piste, tout est vert, donc ça dit céleri, ndembi, pellicule nabiso vert, ça poivron, donc il y a déjà un akatibo, na sami, ça donc il y a un check na congélateur, na quoi kozwango, quand le côté kalinambo, na quoi kochango na mbisi na ngai. Awa to quoi kozwa sikoyo, jimbo nabiso, ezali ya poisson. Donc to pense toko tchana mbisi na biso jimbo na biso à poisson comme bomoni et après wana toko ya kocha oza black pepper donc black pepper toche black pepper na biso et toko kocha oza litungulu na biso à poussière toche litungulu na poussière et na kocha muscade
natie muscade nanga et tokoya kotia citron na biso, donc citron na biso ya mai yango tokoya kotia. C'est bon. Avant que na bakisa mungwa nanga na ko mélanger biloko nanga nyonso, après ça na moni ke mungwa nanga ko kite nde na ko bakisa mungwa. Donc voilà, mbisi na biso ko koma boye to komeka ngana bino to mona nde mungwa soki koki bien soki koki te. Na bakisa mungwa mukie, na bakisa mungwa belete, mais ba goût nanga vraiment na tina mbisi nanga, c'est bon. Et bon c'est vraiment goût moko bien na sepeli na bout. Na tia mungwa mukie et na ko mélanger encore. Na ko komeka mungwa nanga. Mungwa nanga boye na sepeli vraiment mungwa nanga vraiment is perfect, boye vraiment ala ki mungwa nanga vraiment ekoki. Donc mungwa nanga vraiment c'est bon, ekoti bien. Donc na tika mbisi nanga boye ta pour na 30 minutes avant que na kalingango. Na vanta mbisi nanga avant que na kalinga mbisi nanga to vanta ta mbisi ta pour na ata pour 20 à 30 minutes, mais puis autoché et kota quand même attends mukie na mbisi après to kalinga mbisi na biso. Donc on garder mbisi nanga boye on boit ka poisson. Voilà, donc on a tout kalinga mbisi na biso awa sikoyo na ye pona tutokisa ngai na biso. Donc ngai na biso c'est comme ça na kata chasse za kali bouquet moko comme ça. On a posa ngai ezala ebelete. Donc na chinga ngai nanga na passoire. Na chinga ngai na comme ça na passoire comme moni comme na nettoyer ngai nanga, na nettoyer mai nanga moto ya ketchup. Donc na ketchup nanga na za mai ya moto na fonga mai malili pona eza trop chaud pona ezikisa na sete et na ko sopa mai nanga moto na ngai pona ko rincer yango. C'est comme ça que on a rincé parce que on lamba ngo na boit ka mai wana te. Donc on rince ngo comme ça. La mai na biso moto comme moni et to tiki wa mai kita. Donc voilà. Donc il y a des choses comme ça dans la salango et ce que moni ke ngai na yo eza ba ngai banzete minene zala sûr que olongoli oponi quoi olongoli banzete parce que banzete ça lango lo kwa mino pasi. Donc toujours longola pe bien banzete. Donc longoli donc olongoli banzete na biso ngai na biso komi comme ça donc comme moni na chance ko na jour. Na kocha mai nanga moto pona okelo tokisa ngai donc il faut toka parce que ngai na biso la mwa makasi. Donc na chango mai ndo monyo wana et nazo kende so kocha na moto pona kotokisa ngo pona elemba wana ngai nanga vraiment etoki ce que loko ndo sala nazo tuta ngai nanga boy na niko kocha na moulette te parce que kocha na moulette na mona enika ngo makasi to kwa moulette na enika mingi ato so chongo ta pona minutes mukina mona kenika makasi mais na posa ke na mona ngo mwa midimba parce que lo no sala na tande ke na okalinga fish to okalinga poisson to bono tuta ngo bo ere zana na moto na luto ya libaya na luto libendete pardon na luto libaya. Donc to so pas na liboka na ndako o ko chama na liboka et o tuti so pe moulette na yo enika ka makasi te o ko chama na moulette na ngana tuta ngo boti le temps que poisson nga ebela. Donc c'est vraiment facile na boka maite pour na nita na posa te za na mwangai parce que boyebi te ko ngai pour te ko ya frite za la ngai makasi te. Voilà les belles dames, on a tuti ngai nanga na moni vraiment que elembi bomoni vraiment que elembi. Donc elembi kende za la ki liboso bomoni elembi. Donc ka ko tuta boye na moto wana e ko lembi sango ke so chango bungo za lo kama minene OK. Donc na tuti chango boye na ocha sikoyo ngai nanga
oyo eza nango sauce nasalelaki mbisi donc natia ngai nanga awa po nasala eloko mosusu natia ngai nanga awa na bol nanga oyo nasalelaki mbisi po totia mosaka nakotokisa mosaka nanga part donc mosaka nanga natiaki yango na congélateur donc eza vraiment mosaka ebele te donc eza tolobaka demi mosaka nde bomoni wana po wana naoke so komatisa mosaka nanga boye na moto kando bomoni etoka ndambo pe mwa mai mokie na mosaka nanga mwa mai mokie kandi bomoni wana lebeltam wana na kati matungulu nanga et na kati na poivron donc pilipili na biso ya vert yango mibale kandi na kati et nazosalela tomate nanga oyo ezali tomate ya mbuma donc tomate ali nzanza pardon ya mbuma oyo ya kati ali nzanza yango tozosalela eza comme ça natiaki kalungu na moto et nakotia mafuta kaka mokie lebel dame comme bomoni wana donc natie vraiment mafuta nanga mokie mpona edengaki na kalinga ba épice nanga oyo nazali na yango donc donc après wana nakoya kotia sikoyo tomate nanga donc natie tomate nanga et tokotika yango etoka biloko nyonso ebela pe elemba voilà le belle dame wana omoni ke tomate nanga mpenza ebeli donc mai nyonso ezalaki ekauki sikoyo tokolongola biloko na biso po tokende siko komélange biloko na biso nyonso esila donc tomate nanga parce que omoni ke natiaki mafuta mingi te po tolamba na mosaka mais nasalaki tomate nanga ebela namoni ke tomate nanga sikoyo ebeli tokende nango siko po tosangisa biloko na biso nyonso mélanger ensemble. On a fiche na biso yango yo fiche na biso c'est kalingami bien parce que loko toko sala toko zwa ngai na biso donc nazo mélanger pour na mo sauce ezalaki ail épice na zwi ngai nanga na déposer comme na lobeki na obwaka maya ngai te donc déposer ngai nanga non changa ngai nanga pe nyonso te donc voilà na chinga ngai nanga comme ça ndenge ekomi pe na kozwa tomate na ngai na che musaka na biso to boaki musaka na biso donc na che musaka na biso parce que zaki na mingi te kozwa mwa mai ndambu mai nanga ndambu e na tie wana nzungu na biso wana posa mai ezala vraiment ebele te les dames donc na bakisi oyo etikali e naningisi biloko nanga donc biloko na biso ekomi biso boye nde bomoni nakozwa mwa kipe nanga oyo ezali ya rouge donc kipe oyo ya moke nakotia et na kozangisa te kobwaka mbuma nanga pilipili na bwaki wana donc biloko na biso ekoma boye tokesiko komatisa yango na moto totika yango tokata pendant 20 minutes et totala ndenge ekokoma. Voilà les belles dames donc biloko na biso ebeli comme bozomona tilapia na biso na ngai donc ya musaka eza vraiment ebeli te comme omoni vraiment ke biloko na biso eza yami botala vraiment ndenge ebimi vraiment yami nga na olia yango boye na kolia yango na kwanga les belles dames na olia oyanga lona kwanga mokolia yango na kwanga kokolia yango na makemba kokolia yango na semoule donc ça dépend kaka ya choix oyo olingi olela ya yo donc on a olia yango boye na kwanga. OK donc merci beaucoup na bino nyonso bozalaki wana pona kotala vidéo oyo j'espère que vidéo oyo ya biloko na biso oyo esepelisi bino pe epesi bino mwa idée epesi bino posa hein parce que posa ndeleki donc j'espère que epesi bino posa pe ya komeka ya kolamba ndenge na lambi boye pa na ngai. Merci na bino nyonso bozalaki wana na ebandeli tina suka nzambe azala na biso na ba bon appétit na bino nyonso ba obo kosala recette oyo tikelanga commentaire na se ozana question moko tikelanga commentaire na se na kozala wana pona ko répondre bino on tukutani à la prochaine tina te et comminatina bye le belle dame na c'est ma pona episa bino ke
biloko ezalaki oh my god botalaka sani nde bimi oh my seriously biloko ezalaki vraiment bien vraiment kitoko na kuanga wana oh my god namoloka malili pembeni bedam na lie vraiment na lokoso na lilo kwa bobi déjà na fiche donc on a déjà na fiche tembete donc mais quand vraiment biloko oyo okotikela nga vraiment commentaire na sibotala vraiment sani nde komi oh ya moda ko sat te ça la kelenge lambi pe olie na appétit donc ça la repas oyo comment nga na se non c'est la commentaire na bino et ko sala nga bien mingi merci.